Zango kaka. Yoga. Jondo na gagné. Je me disais, nous sommes à l'hôpital. Là, je me suis là, c'est vraiment un directeur qui m'a vraiment traité. Comme vous me voyez, je suis devenu guéri. J'ai une autre peau comme vous me voyez. Alors merci à maman Olivier Lemde. Moi je dois citer le nom parce que il est la femme moderne. Il est mystérieux, il est l'ange gardien pour nous les Congolais. Et l'hôpital est là pour nous tous. Celui qui est malade, n'attendez pas à la maison comme on vient vous dire. Tout le monde est venu vite. Vous venez les soins comme moi je sors. En tout cas sans microbe, sans quoi. Voici. Je suis déjà revenu. Tout le monde qui me suivait, vous allez suivre encore. Vous sentez la voix. C'est que la voix est devenue encore plus que la voiture. Merci bien maman Olivier Mazong Singane Sengonanga azong singana katanda ku calamité bo mona kaka babilo ko mame pela ça la bino na epela TV comme d'habitude biso to koti maman ba TV pour parce que tout le monde avait des TV riche dans tout le monde belé zaté. Non, apparemment les mots coulent comme de l'eau qui coule. Non, mais ça pas les mots qui coulent dans Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc maman, utiliser un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate, au bangate. Dernière chance, il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là, un produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour arranger poso pour couper sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te
bongo check-up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye et voilà ki kaka na maboko Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge ba bali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladie nyonso o evala kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungie mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Est-ce que na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te n'était pas curable, bon, si c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, vous avez la preuve qu'elle est curable. Puisque on recourt souvent à la médecine traditionnelle. C'est la meilleure façon d'animer son corps, c'est de recourir à des médecines qui ne sont pas encore totalement maîtrisées. Qu'est-ce que vous avez dit à la population congolaise par rapport à l'alimentation et le recours, c'est gratuit? Ça c'est les praticiens qui doivent dire. Deuxième chose, moi je ne suis pas médecin, je suis directeur général de l'hôpital. Mais tout ce que moi je peux recommander à tous nos compatriotes, c'est de s'adresser toujours à la bonne personne. Quand vous êtes malade, allez d'abord voir un médecin. Même, je voudrais aller beaucoup plus loin. N'attendez pas de tomber malade pour aller voir votre médecin. De temps en temps, allez voir un médecin. Toujours découvrir quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et si nous sommes à l'hôpital, Jage Bouchinal, c'est vraiment un directeur qui m'a vraiment traité. Comme vous me voyez, je suis devenu guéri. J'ai une autre peau comme vous me voyez. Alors merci à maman Olivier Lemde. Moi je dois citer le nom parce que il est la femme moderne, il est mystérieux, il est l'ange gardien pour nous les Congolais. Et l'hôpital est là pour nous tous. Celui qui est malade, n'attendez pas à la maison comme on vient vous dire. Tout le monde est venu vite. Vous venez de soins comme moi je sors, en tout cas sans microbe, sans quoi. Non, il ne faut pas rier. Non, j'ai mes documents qui sont là. C'est les Daniel et mes documents. Merci beaucoup à tous les membres. Merci beaucoup. Lié l'équipe, qui n'a pas la bureau, ça va pour bon, Monique, j'ai déjà dit que non, celui qui a vu le père a vu le fils. Et puis, ce que ma comédien, tu vois qu'il a commenté le son. Donc, on a mon papa, on a continué à faire. Nandenge na biso na lobi to mona na jiki omoni koza moto bato eza bakisi banyoma de ojeki kozala zeki naza na 6h50 mpona pansement to mpona na pansement liboso na ye nanu namoni papa nsima na ke na pansement pourquoi je dois passer par le père après je fais le pansement moi-même je me passe à la passage Vous avez une télé? Non, vous avez une télé.
C'est tout ce que ça va Voici. Je la ngara epila, soir epila. Non, je marche pas de là, on va attendre là. Je me fais rapport ya ndenge oyaki ndenge ozalaki koloso soki eta ya kokita komata obie eza naokita nabeta batuti kuna nakwaka likolo ti boye naeti kuna nakoti mpe boye na kati kote ya radio kuna soki bakoti na kati ya radio na machine oyo makolo bon eza vraiment que non ndenge mutu so avandi quelque temps mutu vraiment ezongaka carrément faut tant que artiste faut na créer donc on a créé qui gag mo awa deux gags on a ça qui na kato ça qui on a 7e baga eza que garde malade akangi malade garde donc akangi nga garde na porte na bimate on a besoin que tia méga talaka ya lala ki nga na saneti moi sans pas à raisonner à la ninga mbangu azong singa akangi nga bagarde donc c'était ça. Merci. Merci na batunyo surtout ba soutenir maman Epela donc ndé na lo baboye nazana esengo mingi kati na ngai merci vraiment na prophète Konde Mpolo Dominique oya lo bapo alandisi biso na nzela ya losambo na maman Safara merci beaucoup soki Epela lo baboye eza po na maman Olive Lembe po na telemi nga nazaka de demi à mort na commune sous na zongi en vie donc nasali transfiguration donc na bongwani ya sikango na baina la ta forme à Jésus to kokana ilamba na rabi po babi couleur vert bino mo boye beza couleur ya nzambe za couleur ya kimia yango moni nzamba sala mokili na so landeli yango mingi eza vert asala banzete na couleur vert oyo ata mutu mo comprendre te mais biso bata molimo na masuwa no ya vert bat ba comprendre ka te merci belé na bana poto merci belé na camarade nanga Sandra maman Bonheur merci belé na maman Eve spiritualité na Paris merci belé na maman Pigeon na Londres merci belé vraiment na bana poto nyonso vient nanga Adrisha motomètre angbanzame azalaki toujours wana pona ko sala ba voice ko lela epela qu'est-ce qu'il y a quoi merci bema et belé na ba internet nyonso na ba internet o balanda ka biso merci belé vraiment na ba caméraman na biso o baza devant rai na ebiti comment combien de fois je dois vous remercier parce que je n'ai rien à vous donner. Vous allez montrer votre amour ou l'amour. Non, voilà. Votre amour envers Ngai, vraiment. Non, c'est pas votre amour là, c'est l'amour du Christ, l'amour du prochain. Donc merci belé vraiment na ba cameraman nyonso na CP na bino makasi nzambe ba journaliste na CP na bino te parce que surtout na CP na parce que plus rapide que moto. Donc on a liboso ngabi oyo Rafatite ya bimi liboso na waka na moto njinji. Merci beaucoup na courage non merci belé na Katalé
Merci na Paul Baratro, merci vraiment, merci Narabi, moi Nanzambe, yango tobeta itaningate mavango, yo so na bengo mavango kotona bengo mavango de ozomi benga déjà. Kasi mavango, yeba mavinga mavango, yo mavango. Donc vous êtes toujours le même, donc les loko osambe zateko quoi. Et c'est mon engagement Jacques Eloko Moninga, je suis déjà revenu. Tout le monde qui me suivait, vous allez suivre encore. Vous sentez la voix. C'est que la voix est devenue encore plus que la voiture. Merci bien maman Olivier Lemba singa ne sengonanga azonga singa katanda ku kala mingi te bo mona kaka babilo mama pela sala bino na epela TV comme d'habitude biso to koti mama ba TV parce que tout le monde avait des TV riche dans tout le monde belé zaté. Non apparemment les mots coulent comme de l'eau qui coule. Non m'échappe pas les mots qui coulent dans mes veines quoi. Moi ça et comprenez mon émotion, j'ai beaucoup pris de médicaments alors ça bouge la tête. Merci bien en tout cas to vanda to mela moi ji na komba maman Olivier Lembe Kabila, maman des opprimés, nzamba ba maman la maman azana moté maman mani mama azali ange gardien ba congolais nyonso bino sonde bozabo na bike non maman ko batela bino babi maman nda bomba rabana soko moni epela o vimba boseke maman za pene babi mingi pene maman Olivier mingi pene maman Olivier mingi Pene ya maman Olivier yango voilà yango mingi libre ya lipo boka sa vanda ko tambola tete mwanza ngo kutebeta maido ngoma no passe Ngozo beta banzango no tango etumba mana mama tela likambo eko mama pa changer déjà comme rabité na nyonso oyo asali mpona ngai en tout cas nzambe oyo ya bonini na lokumu tolakisa na ye ke aza nzambe oyo ya bonini topesi ye lasi parce que ça n'est un choc pour ton enfant à souffrir complètement. Oui, ça va et ton esprit est à la maison et l'esprit moi la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata